Na Burundi bakomi kolia ba ndundu awa na Kinshasa na mboka na biso batu ya bakisi pona koluka pouvoir na makame belebele bango pe bakoti na pratique wana ya ko menacer ba ndundu yango ba ndundu ya Congo ba telemi ba yakilo na lingala facile parce que ba ndundu nyoso tu ya mukili bakokutana na Cameroun mais oya biso bazaka bibale ata tike ya pamba bazana kote kokam biso ba ndundu ya Congo toujours invitation pour auto représenter école na biso na rencontre ya ba albinos au na Cameroun du 1er au 9 août. Le congrès Ali mondial, c'est une association mondiale pour la solidarité et la défense des intérêts des albinos. Asmodissa en sigle, siège est à Yaoundé. Alors, tous amis balé, tous amis makoki mingite, tous amis senga ke makoki bakonzi, tous amis malamu. Bapisa biso makoki wana pote tozwa avion mikolo yo tokende pote to akotombola bendele ya ekolo Congo na kati ya rencontre wana internationale ekozala bandundu bakuta bipa nyonso il faut biso pe ba congolais tozala na kati moni ezalaki kala ndundu azala pesa porter malheur makambo ndenge na ndenge omoni ndundu so biso makambo wana eza makambo ya kala iko sila ebembe ya ndundu ezalaka te. Dimanche passé. Alors, le Seigneur Biso Bandundu Tolingi Tokene ko participer na conférence wana ozali ko salama na Cameroun na Yaoundé. Mais tozali ko senga ngende ko lobi soutien parce que ma coquille ezali vraiment il faut do longwa normalement vendredi parce que conférence fait banda déjà samedi. Alors parce que biso bandundu ba problème ezali mingi tozali marginalisé, stigmatisé, rejeté au sein de la société. Ngai même pour na ko sala catch. Batu mingi ba ancien quartier baloba na non lokolo zandundo ko sala catch te parce que bino bandundu so ba beto li kofi comme rouge au lembi mais lelo mwimba Texas champion d'Afrique. C'est pour ko loba na ba news tout que ndundu azali mesure ko sala news tout ce que ndundu na ba potentialité na ye et sengeli abunda pona azala utile dans la société. Donc encore une fois, to sengi soutien na ba konzi o bazolanda biso ba ko soutenir biso.